bandeko langa nzamba zali nga na vivre nzambe nga na vivre nzambe na ebike baninga ba master belé baninga belé boye bingai na makambo ya mabe ba musuba yebinga na makambo ya moi bien ya mabe que na ki muto mauvaise vie mais makambo nga na kutani nango na yeba te que ko arrivenga et pourquoi moi vous comprenez ndekanga na lali na butuboy yoki na sentir gloire ya nzambe na ndako na butu nzambe tango aye donc ozo sentir ndako échanger ozo sentir il est comme boye tu n'as jamais vécu gloire tondi na ndako na chambre mais yoki voit azolo balanga abenga na kombo milambo abenga na ancêtre mirate abenga na kombo milambo c'est moi ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Je m'appelle Shiloh. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire soit à l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ah mon Dieu. Saint-Esprit, pardon, Saint-Esprit, permets-moi, Seigneur. Ouvre-moi la bouche. Amen, s'il te plaît. Amen, amen. C'est quoi? À se présenter. Nzambe. Mongongo wana. Oui. Mongongo wana. Amen. Andala bokutu ya botama na kaka na kafawana ti. Voilà, on dirait que je na motema nanga. On dirait que je na motema. Voilà, ataba na mike parce que na voilà te. Voilà. Vamos kuzana mawa izana bolingo ebele vu mongongo wana zo solo la amina zanzambe na yo. Je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Alléluia Jésus. Shiloh. Alléluia. Zambazali. Alléluia. Dieu existe. Asololi, a raconté nga ivi nga muke. Akei. Nazo yeba na trop. Alors la vie non. Si qu'on faut na yeba na sous plus. Dès to côté na milieu là-bas, musicien sikoy. Voilà. Côté na milieu là-bas musicien wenge. Na pesi bango mbote place bazali so ba kolandanga. Si ba lempela. Bango to ba pela. Ba wera ba jibe. Ba blaze bango to. To côté na milieu. Et sa famille. To vivre na bango bien. De ba ko yemba banda ko yoka sikoyo ba kala ibwingi ba nini. Ça y est pas ba OK jazz ba nini donc ozo senti que ozo kende kaka ozo linga ko zonga susute ozo linga kende kaka ozo gu vina ko tika sute mais zambaza mystique na sambela kate c'est lui wana ba na sambela ngati mutako betanga solo pasteur te ako tindike musika mbala moko. Et quoi arrivé que un jour na kutani na ndekolanga moko ya mwasi kaka abimelinga na ndako na Bruxelles awa ngala laki na shop nanga moko boyo na place Meiser wana place Meiser na Scarbeck abimelinga non
to sangisa to fongolelo qu'on a biso moko boye ya butu ngabi sans qu'on réfléchir et sans qu'on raisonner nandimi ok ça va parce que elo ba butu ambiance kaka ambiance voilà bato bayaka ya mulili ya butu voilà elo nandimi nandimi lokola ye déjà za mutu ya domaine eko raté te talaka ye mutu ya domaine succès ya za nango déjà sala kombo na ye nga pe na sali kombo non toko cartonner tu vois c'est pourquoi j'avais accepté spécialement j'ai pris ça venir ningala non toko sala et puis to sali na ye et simbi très bien mais ezaki na kombo nanga ayub to ya kombo na va za na kombo nanga to sali marché peut bien mais il est arrivé que à tout cité côté mbongo ba facture ba biloko ebele bien bano gérer afin mbongo yenda bana gérer ayo zala nini kana yo rôle no bano jouer kasi ngai naza associé c'est fini tout simplement mais à niveau gérance banini je ne gérais rien bano gérer le côté mais c'est comme on peut faire le logo natiki ye kaka ye asala tout mais vous connaissez quand même que non et que vous allez boyer obligé ngai nazozo autant ye azwa boy tokana ibongo tokangi tukanga eloko wana na bimisa sikoyo ba ndule biloko nyoso ezali kuna kati na kenango on décide que ça va informer non on veut que ça likambu que likambu esi la libela faut sala kaka o sali kaka na sali et sili pe na donc na zu biloko tout na kenango na parler mais biloko komela na tela ko touchata eloko moko te kaka ndule musique nde na memaki na kenango na parler nanga ayoki sango aye na ba master mibale na kotanga kombola mango pete to beki ko solo la na bimbo ngai problème ezali awo soki opesi mbongo autant ngai kamati pe musique na pesi okena c'est tout les vraiment à ce plat qui et tout chaque minute nana choité mais amenacé nga mbongo ya kofutela ba assurance ba bloc ebele ona ba c'est maman pas ça va pas yebi solo kitoko ba service incendie ba pompier ça no futa nini lokote aba no futa te siko ba facture etala ngabite ngabimbo ok dans ce cas nani on futa kaka c'est qu'on futa aussi biloko no kei aussi ben seulement ok nana tina na ngote toyokani andimi alobi na ngala biyo moni eloko sali ya sete eloko sali nga ozana bana abi ozana bana o regretter makasi ah bon c'est ce qu'elle m'avait dit nga alobi non il y a reproché no na kangaki eloko ngo malgré ya na bator alobi na nga alobi nga na répondre na bité soki ozana nzambe nde okolonga nga soki ozana nzambe te eloko te luka mbongo yaka uzwa biloko elekaki une semaine te aye na mbongo apesi na ndenge bosolola oui elle a honoré aye na mbongo wana tout complet apesi nga na miso ya batutu batémoin balaki wana bakonte mbongo c'est bon na bimisi biloko na pesi abu terminé mais alimia après 2 semaines nazoka solo ebembe na ndako cadavre na ndako ebembe après 2 semaines après aux mbongo wana après kako za mbongo wana comment le kokwakize était puisque il est déjà lobaki que amenaça kinga déjà que okomona alors et sur les bembe na ndako oh cadavre donc siko batu bazoya bayoka kango te kaka ngai na madame na bana mais okofanda na ndako ndenge nini ebembe akopola ebembe solo ebembe na vivre nango pendant 2 ans
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malobu met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Beauté, Bandego Balandi, dernier virage, votre émission, vous l'endra partout à travers le monde, encore une fois, tout le monde, tout le monde, sous pour partager. Voilà, comme vous voyez, l'émission Oyo, il y a la vérité, donc la malamu, et nous allons pour édifier aussi Balanzambe dans l'émission de tout ça là. Et bien, c'est pourquoi aujourd'hui, tout ça, les déplacements à vous avez mon abisso, tout ça, les bons pas de mon abisso, frère abisso, bah, bien, à combo ancêtre Mira. Je vois dessus, au monde, en Belgique, à mon ancêtre Mira, Oyo, combo, Oyo, qui n'a pas ça, parce qu'il y a un milliard de musique, le gars ancêtre Mira, alors il y a un milieu, il y a un mouvement, il y a un macambé belé, mais c'est un milliard d'euros, à comme on a Nzambé, à comme on sambe là. C'est une émission témoignage, à parler sur parcours la vie naïe, voilà, Oyo, les cas qui n'a vie naïe, n'a mokili, et puis, ndenge, c'est là qu'il y a comme la bonne Nzambé. Les amaka moya nene za lelo anakati émission na biso lelo bo fanda boyoka soko moza lelo ko sala o seno likamna yo o tike émission parce que émission dans la YouTube on ta ngona bonga nyuso et puis au partager bo tinde pe ba mususu oyo ba ko kipe ko tala pour que ezali émission pona ko sunga ba ndeko na biso bato baza peut-être ko bunga ba o bazali na na mukili o bazoka sa vie eza yango oyo oyo ko sala bisengo makambe beli divertissement. Bien, je crois que Batouana, il faut le loba fanda, malanda émission Oyo, na Bokebi, c'est pourquoi les autres ont déplacement Oyo. Avec beaucoup de plaisir, à cette émission-là, à Comico Sambela, je crois que l'émission, peut-être qu'il y a ça sous cette espèce juillet, à Kendaka. Je crois qu'il faut pas tolérer mon émission, la biso, peut-être, bah, moment, sous ce moment, la Comico Kendependa, donc, parce que, alors, vraiment, la carte à Saint-Esprit, alors, trop soigner de l'eau, botte mine à cette émission. Botte, papa Alimia. Voilà, ça fait quand même que les vélos, on a sauté, on a poussé la Bamboula, presque 20 ans, on a sauté. 20 ans, ça dit Bamboula belé, c'est vrai, ça passe très vite aussi. Voilà. Mais bon, ça fait plus de 20 ans, Azala qui a comment il est à Londres, mais tout soit né le lot en cette émira, bah, tu vois déjà comment on a mis la musique déjà, à cette émira, la musique, c'est tout dans Wingé, à cette émira. Alors, mais, d'abord, le lot, tout le monde liboso, tout le monde le lot à Bruxelles, awa. C'est un mais n'a présenté un rôle colo. Pour la peut-être au baïb dans le peut-être déjà comment on s'est présenté d'abord, comment d'abord à cette mira bon, la dit sobriquet qui ça mais comment nous anani, aux apinanani. Ah voilà, merci papa Alimia. Bandeko naza congolais le colabi sonyoso. Problème nanga ezali que na ko se présent ko linga ko expliquer bino combo ya cette mira ndenge Nazoa yango voilà. Comme on a la famille Milambo. Milambo voilà. De comme on a famille. C'est que tellement que na jeune âge, na banda ko beta moi football moi mingi tout ça. Oyebi qu'est-ce que ozo beta balle, bato bazo benga na combo ya Milambo. Et moko bazo kate comme Mila, ezo changer ezo bonga ma yeko comme Mira. Mira, voilà. Voilà. Milambo et comme Mira déjà. Eh bien, mais tant qu'on a na poto awa, na baninga nanga auto alaki na bango déjà à partir de Lagos. Il y a Lagos. Voilà, c'est là Lagos. Biso de toi bali angando les abiso.
Ah, Baliangando. C'est ça. Baliangando. Biso. Ah bon? Voilà. Sikoyo, Nanzela Legos, wana. Sikoyo, camarade toi là qui na bango. Ce qui est camboiso, zala na millier. Au moment il faut pas consulter ngai. Ok. Alors nous tout non non mutu akala. Oh. Au moment ebimi kan bengo na bien mutu akala. Oh ebi bagam. Vous allez comprendre. Il y a pour nous besoin de mutu akala. Et pour yo couper sa solution là. OK plus ni. Ça va singa likambu au mona na pesi solution esimbi. Mutu akala. Et à partir du jour wana babandi ko benga kaka mutu akala ya mire bungi. Ok. Voilà na Lagos toujours. Ah, de comment uta musika? Uta musika. Siko ebungi déjà ya mire comme ka mutu akala. Oh, bon et vanda nango. Siko idée. Donc mutu stagiaire ça fait de moto ebi. Exact. Voilà. Exact. Siko tant na ye comme na Bruxelles là wa. Ndé na vi na changer ngona français kaka. Est-ce que y yelinga vino na bongo lango na français parce que batumi va benga mutokala. Bon ancêtre. Ah na baptiste jusqu'au ya mira wana na kangisi. Mais comme ancêtre mira et vandi. OK. On sait combo au papa. Ça c'est bien, ça c'est l'explication à cette mira. Nous avons la Bruxelles, ça fait combien la Bruxelles l'année? Année na 88. 88 voilà. La Bruxelles. Combien la Bruxelles? Voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même longtemps à Bruxelles. Alors, parlez d'abord Biso parce que comme le Sambi, comme moi Nzambe, mais tout d'abord la vie na yo, hein, la carte à Bruxelles, ça s'est passé comment à se tenir à la carte à Bruxelles, parlez un peu de parcours à la carte à Bruxelles. Dans la tuto là, c'est vrai que bon, bah dit qu'à l'époque, vous voyez la carte à Loengue, Makamebele, parlez d'abord la vie dans la carte à Bruxelles. Voilà. Merci papa Alimia. Ouais. La Bruxelles tant que surtout connu. Donc c'est-à-dire et comme Ezaki vit. Il y a une chose que j'avais compris. Na Bruxelles, et si quand yoko komela, milieu yoko komela, ndel kamu yoko sala. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Vous voyez? So, comme il a milieu, batu bakendaka misala, okende musala. Oh, batu bakendaka bo yope okende. Ezaki bongo. Mais alors, biso siko, lokola totika ki basi na Afrique, moteme comme il monte to bino no tozwa vite. Tozwa no kipo na benda femme na ngaya. Voilà. Ah, de comment ko vivre kaka ndenge batutu ba vivaka koluka moi caillou au beti caillou moi likambu au sali ainsi de suite mais ba vie toi là qui nango tango te komisika moi kopo kaka pour tu vois ce kopo monani au tchemutu voilà oh kokende France risque au tchemutu voilà oh kokende Paris diligence au tchemutu OK kaka pour vivre aux moi bon quelque chose voilà les avis moi il y a risque trop voilà voilà c'était comme ça et puis après qu'est-ce qui s'est passé et après tant pharmacie ailleurs et ça linga bien ma casse à femme à côté nanga puisque là tous parmi bateau ba banga kate quoi on va signer la banque faut ko banga to donc yangote ce qui li kamo na ko chamutu na salle Bosala bino momoni bosala kaka faut na zwa kaka tu vois c'était comme ça bon par après la vente de Bruxelles mais gouya que enfin j'ai senti que nazo yebana trop voilà à cette mire nazo yebana trop alors la vie non c'est que faut na yebana sous plus mais to côté na milieu là-bas musicien school voilà côté de milieu ba musicien wenge na pesi ba mbote place basali so ba kolandanga so ba lempela bango to ba pela ba wera ba jibe ba blaze bango to côté na milieu et sa famille to vivre na bango bien de ba ko yemba banda ko yoka sikoyo ba kala ibungi ba ni Zaïko et Paï, ok, jazz, donc, ils ont senti que aux aucun des caca, aux autres, ils ont gardé sous-souté. Ils ont gardé goût, ils ont tika souté. Mais, Zambaza mystique. L'assemblée la raté. C'est lui, on a l'assemblée la raté. Moutako betanga solo postérité. Ça coûte tindigue musique à malamoko. Et quoi arrivé que un jour na kutani na ndekolanga moko ya mwasi kaka abimelinga
na Bruxelles awa ngala laki na shop na nga moko boye na place Meiser wana na Scarbeck ameli ngalo non to sangisa to fongola eloko na biso moko boye ya butu ngabi sans ko réfléchir et sans ko raisonner na ndimi. Ok, ça va. Eloko butu ambiance kaka. Ambiance voilà. Bato bayaka. Ya mulili ya butu. Voilà, nandimi nanga, nandimi. Lokola ye déjà za mutu ya domaine. Eko ko raté te. Talaka ye mutu ya domaine succès ya za nango déjà sala combo na ye, nga pe na sali combo, non to ko cartonner. Tu vois, c'est pourquoi j'avais accepté spécialement. J'ai pris ça venir ningala. Non. Toko sala. Et puis to sali na e simbi très bien. Mais ils na combo nanga. Ayub to fra ya combo na. Ils na combo nanga. OK. To sali marché peut bien. Mais il est arrivé que à to cité côté mbongo ba facture ba biloko belé. Il y a no gérer, après mbongo il y a ba gérer. Ayo zalaki nini kana yo rôle no bano jouer kasi. Oh ngai naza associé c'est fini tout simplement. Mais à niveau gérance je ne gérais rien. Bano gérer le côté. Mais c'est comme on peut fondre le ba. Na tiki ye kaka ye asala tout. Mais on connaît quand même que non et qu'on a boyer par mois. Obligé ngai nazo zo autant ye azo boy. Tout kana ibon. Association ils a bon. Voilà. Bon mais il y a quoi dire que Simbité, à tout citer, à honorer l'engagement. Nous on s'est retrouvés derrière. On s'est retrouvés, on a habité, il faut la kangasiko et le co. L'absence, il y a la Paris, il y a la Tikali, na bendi ba gendarme, na bengi bango ba ye, tokangi. Tokanga et le kowana, na bimisa siko ba ndule, biloko nyoso zayi kuna kati na kenango. On décide que ça va informer. Non. On veut que ça likambu, que likambu est si la libella. Faut sala kaka, o sali kaka. Et na sali et si lipe na. Bon, on a vu biloko tout, na kena on a parlé. Mais biloko a comme la telle ko touchata loko moko te. Kaka ndule musique ndena memaki. Na kena on a parlé nanga. Ayoki sango aye. Aye na ba master mi balé na tanga kombo na mango pété. To meki ko solo là na bimbo ngai problème ezali aho. Ce que pesi mbongo autant ngai kamati pe musique na pesi okena. C'est tout. Les liens vraiment à ce plat qui et tout chaque minute. Nana choité. Mais amenacé là. Mbongo ya ko foot là. Ba assurance ba bloqué belé on a c'est maman pas zo ba ça va pas yebi solo kitoko ba service incendie ba pompier no futa nini lo côté aba no futa te siko ba facture et bala ngabité ngabimbo OK dans ce cas nani on futa kaka c'est qu'on futa aussi biloko no OK aussi ben simo OK nana tina na ngote to yokani andimi alobi na ngaba bi moni eloko sali ya sete eloko sali nga Ozana bana. Abi ozana bana ou regretter ma casse. Ah bon? C'est ce qu'elle m'avait dit. Non. Il y a reproché au na kangaki. Na kangaki eloko ngo. Malgré qu'il y a la bator. Alobi na ngalobi nga na répondre na bité. Ce que ozan zambe nde olonga nga. Ce que ozan zambe te eloko te. Luka mbongo yaka uza biloko lona. Eleka une semaine te. Ayena mbongo apesi. Na ndenge solo la. Oui, elle a honoré. Ayena mbongo wana tout complet apesi nga na miso abatutu ba témoin ba wana na compter mbongo c'est bon na bimisi biloko na pesi abu terminé. Mais alimia après 2 semaines nazoka solo ebembe na ndako. Cadavre na ndako ebembe. Après 2 semaines. 2 semaines. Après aux mbongo wana. Après kako mbongo wana. Comment le quoi qu'ils était puisque il est déjà le baki que amenaça kinga déjà que okomona. Alors et sur les bemelanda comme oh cadavre donc c'est comme batu bazo ya bazo kakangote kaka ngai na madame na bana. Mais okofanda na ndako ndenge nini ebembe akopola ebembe solo ebembe. Na vivre nango pendant 2 ans. Ceux qui n'ont pas la chambre, qui n'a pas salon télévision et peli, yango moko.
musique et pellicule les autres ce qui la quitté na et quatre chaque jour nous avons vivre l'événement musique et betra yango moko ba télévision zo pele yango moko donc bizarre j'ai souffert pendant 2 ans parce que la selon la bosse pour des nini on a choisi on a essayé de donc on a imagine ta femme nanga ye asala ba prière na ba catholique ya la muta ba catholique azo beta ba prière mais ezo simaka te ta ka bana nanga ba la bana mikina na 3 enfants oui fille aînée na 2 garçons mais ba petona bana mikie mais ba so kokate solo wana ndeko nanga yi sikonga ngai croyant que ba master pe so ba ye ba koyoka nazo boya so ba master ba ya na ndako na moi préféré ngai na kutana na bango musika. Tu vois, c'était un peu ici. Bon, ça va. Nous avons conseillé à la sœur Moko. On a se confié à qui n'a pas. On est bien, mais la tiki ka comme. C'est bon, ça va comme. C'est très sensible. Ils sont très sensibles. Je crois que Batbazo comme payer dans la place en haut, mais toujours éviter quand même comme parce que là, parce que les bango to fait na bango ah voilà. Ayebi singa lebi non mira. Kende na côté à midi ba sango moko bazawa na ba italien, ba prêtre. Bango ba ko sisa li solo. Ouais, c'est vrai. Na tindi femme. Femme à Kekuna, femme à Solo, na basango, ayana bango. Ba italien. Ba italien, ba prêtre mi balaya na bango. Kokota ka ba koti ba beti cri. Non. Sango ba mo akiti si sakine, abimisi toge na bango na lati sultan ba nini apelisi biloko na bango milinga. Bandiko chambre, salon, cuisine, partout à zoko prier, à salle presque 2 heures. Sangwa toki na nenya mukete ozota la na moni fenêtre fongwami. Ba fenêtre zo fongwama ngo moko. Mais oui. Ezo fongwama bon. Bon, zo kia na mbongo ya mabe. Era la ngala vendre na femme, na bana na divan kaka to vendre biso to ba petit ba simbinga. Na bi tala usala zo sala. Ponga na mutako banga ti. Mais na bana mona ngo kaka ke oyo eza bien te pour na ba petit. Pour na bana. Biso tuzo ba tout le banzela mabe taka frapper beti mais bon bana. Ba innocent. Bon, ça va. Ba beti 2 heures papa mungwa ba nini oh. Et puis ba lobimbo OK, c'est fini maintenant. Maman ti chapelet. Eza kama medano ya Marie. Ya Marie, kama effigie wana. Ba pesi madame. Chapelet, ba pesi papier moko eza la prière. Oui, la prière, oui. Ba pesi ye. Avec chaque minuit, on s'embella. Ce que nous sommes là, on mungwa, on se parle la porte d'entrée. Wow. Vous comprenez? Et comme la cérémonie. Qui va rituel? Rituel, voilà. Et puis, le binanga ke, ça là, bon déménager nandako, bon kandako mususu. Et le ko ezaki ya matata ko sakanate. Ngana siko bakei biso tika na femme to bandi ba expliquer la même eloko ni les alaki wana. Bango ba expliquer nga ite ba bombi ba bi mais eloko mo ya mabe makasi ezalaki. OK, d'accord. Ba expliquer te. Ba expliquer te. Mais tant bakei non qui n'était quand même lobby nango solo ils est sauté. Exact. Ah, ba réussir. Après 2 ans, aujourd'hui on a 2 ans. 2 ans, na 2 ans wana ndeko nanga. Ba kopu tout na banda ko sala eloko te. Échec na échec. Na comme na muta mpia kakaka. Donc na zoaka susu te 2 ans, j'ai souffert. Femme quand na zobeta ba kayu na e pour na ko dépanner, on a vite parler. Nga pe kuluka kayu ngo zo zo mali susu te. Et c'est que 2 ans ya calvaire. Na souffrir mingi. Alors dès que tu soleil na femme na faut te déménager. Ndenga les femmes na peut-être tobi ma Belgique. Pour hier, Azao, Moutou Assalé, Lokoana, Azara Belgique. Toujours la terre pour renouveler les sous-sous. Mieux votre bunga. Bon, Tobi, Token de Mbokani, na tout nié, femme, la peut-être Token de Suisse, pour la langue, français, na Token de Suisse. La vanne habité, Angleterre. Oh, Angleterre. Toujours qu'il y a Angleterre. Moi, décision Angleterre, parce que vous m'avez dit, au lieu de déménager, à la Belgique, au lieu de Angleterre, kak. Semaine lundi na bendani ngamoko na beni master mo en Angleterre asa na Manchester Laurent il faut natanga kombo Laurent pour il m'a aidé abi yaka kotoyo mais ayebi likambute
allez na katisi na komi na Londres na soki de Manchester na yebi mboka ngote nini te mais itala nzambe ne abanda kama solo nzambe a mystique na vandi na bus autocar wana na moni garçon mo mutu mindo yo vanda na droite na nga après c'est nga moté na français bonjour ngabi bonjour abezo kende Manchester ngabi oui abi oui nga pe na kende Manchester et pas aller kinanga atuni nga yo zo kende pa nani ngabe pa Laurent abi Laurent tel ngabe abi yo yebi abi mais oui nakuta na on est déjà ça pas c'est accompagner nga ti 5 heures pour tout comme le Manchester bayambinga très bien on était bien Voilà, année nous l'obaki au long ben. Na 2004. 2004, voilà, on rappelle dans la 2004 donc Kitagi Belgique. Dans la longue Belgique. La comicona c'était bien. Ce que j'ai remarqué que tant la comica en Angleterre, Makambutu est fongwa mimbala moko. OK. On dirait mon tour où dit ma problème à mine n'était. Donc nous aux zimbala moko fallait déjà. Tout direct on sentir que pour qu'on a pour vendre il faut ozoa insurance number numéro national voilà assurance et ils ont ça là un mois 2 mois là on a 5 jours. OK Bakamo bango 5 jours na bien au moins on a senti déjà que makamo nga les a bien koto il faut le vendre koto Olivia quand il faut le vendre en Angleterre. Oui et c'est vrai ti après master mon sous na kokuta na yaza célibataire mais yaza na ndako ya 3 chambres. Mire mais yaka shengai mbala moko sheye ngala nasi dina benda fanda mwasi na bala baza koto kaka na ndako wana mabe wana ngabi mo na benda mwasi na bana expliquer situation abi na benda c'est femme na lobia ezala nini tika zoka valise bilamba ya yona ya bana o télévision nini tika vraiment tout est tika na ndako wana abendana alanda en Angleterre. Donc en fait, au Kenya, Angleterre, il y a qui parce que c'est au Bruxelles, il y a à Bruxelles. Après ça, quand on a subi le Mabé, bon, on a mis le babon, après ça qui voilà. Et puis à la Kenya, on a Mabé, au monde les babé, il y a on dit au Kimela, Belgique, au Kimela pour aller. Voilà. La Kima, la Kenda langa. À la Londres, c'est quoi comme à Londres? Oh, 2004. Donc à Manchester, Manchester, voilà. Si quoi il fallait qu'on ait la langue, il fallait d'abord l'inscrire dans la bantique, il fallait qu'on ait la langue et puis qu'on ait Moussala. Na côté cours de langue, bisombalé na madame a Kalate Moussala Zouami, mais anglais mais Moussala Zouami. Na quelle interview, bazo lo bana ningisaka mutu. Attention que vous avez courage, vous avez courage déjà. Voilà. Non, mais c'est comme mutu. Mbelango namba waka azunga. Na ba di boulot. À Saint-Denis, mutulanga. Na ba di boulot. Mais na boulot kuna na ekutana na garçon moko ayesi malanga mais auti Hollande. Hollande, OK. Tout ça les connaissances na ye. Congolais. Congolais. Voilà. To yambani to komi ba pilinga na ye. Sikoyo ye asambelaka. OK. Akenda na église moko na Manchester. Église wana ya pasteur Job Mukadi. Voilà. Le pasteur moko l'église wana. Sikoyo yesi ko bandi ko bondela ngai po na kende na église na bango. Ngabitala nga makambo na komeka kutute. Oh Seigneur. Oboyi na yo. Nazo boya. Ngabi titi nga makambo na te. Abondela. Non, jamais. Un jour d'habiter, n'a pas sepelé ça. Ndena kei, nata la boye, on a lati costume, na orgueil, nyoso na vanda. Donc, il bazote, ba osala tout wana na zata kunate. Voilà, maman la bala basi baye déjà. Basi baye. Batikali na ndako. Ngala kei po na sepesa ka master wana, po a déranger nga souté. Na ken église wana na bango to vandi. Ndinga pasteur tango bandi koteya akoteya le chazo bisangai makambo nanga kabla yo sura tali masanga oyo pe expliquer il kambango te vi nanga expliquer siko pasteur makambo ni azoloba kuna il travaille na vie na yo tout ça alors parler sur presque vie nanga. OK. Même te oyo la fin du boy na vie il me provoque ozomona. Et pas de personne qui est tikanda,
ngabi azo provoquer nga la bimi et qu'il te s'il to bimi nga le vidina ya soutien moi amazo le vendre azo boire kelanga ba boire kela il n'est pas sérieux ok cet esprit de après ce sujet on a un moment wana na jizo ya bate ndeko nga dimanche musu na boyi bon delinga titi tellement mutungise le kaki na mwana mbala nga ya katokenda alors mais ce femme ya katokenda femme aboyi ngabi yaka passer wana ala makambu ayi ko solola yaka tokendi po baliboso na ka parole bateya baliboso na ka parole tokei wana na forcer femme tokei ateya lisusu aza docteur en parole pasteur Job Mukadi ayebi parole ateya mokolo wana ndeko na ngai na yoki na ba genou penza na binono il faut na yaka na bandi ko changer na bandi uzwa ya ko yaka siko ko prier 3e semaine na ye isusu wana siko ya tongo na mama biso na mbango na meseni c'est tout c'était comme ça voilà na 2004 attends on a gagné non après 3 ans après 2007 presque voilà les femmes l'habité non c'est à Manchester tout de Londres ton kiti toke Londres surtout déménager on s'est pas sur la montée pour aller nous sommes neti makambo za freiner neti olala po esprit ya kopeza na mutu voilà on dirait que tu vas tourner même toke de Londres toke Londres calvaire na sala boy na Londres mboko kendaki bolo non on regrettait pourquoi on a Manchester parce que esprit ya kopa être na mutu na comme na Londres na zukutu na boulot mais boulot wana tant qu'à vie à Londres c'est la ville la plus chère au monde aujourd'hui salaire tout un loyer oh dit na sali 4 ans à Londres et ko aider quand même bana ba 6 fois université ba petit nga mi balé pour fille atikala koto atikala ni na ngena na 2 garçons ba côté université comme ça nga mi mado tokima na une femme to zongi sur Manchester mbango on abandonne tout ba meuble non abandonne je m'en fous ma petit ma côté déjà l'université na homme c'est tout bisto que besoin Manchester église du sous dans la même église quand on m'a dit qu'on fréquentait l'église à Limia moment moko master moko bengi ngai cop en Allemagne na tika église na kenda mbangu Allemagne na cop na lungwa mais qu'est-ce que Allemagne na komi kuna 1 mois na zi le côté c'est dit on a abandonné mais la whisky makasi au sanati on a mais la bière était dès que bano qui est une église mais le colono ils allaient banda kana mobimbate nazaki mozamba zo benda yo mato yazo la kisayo mais ngai non cop kaka pour la joie ya vite masanga pe na otikate whisky kaka bière na melate ka whisky na femme la bi yaka diligence te banda okenda au suite te ok na zongi kozonga na zongi femme zo bisanga likambo ale bien église oyo potoma pasteur banda ko louer église place banda ko louer abi bazui église ya munene bâtiment ya munene bâtiment na ezo senga muto asa la plafond po eza la plafond te eza usine ya kala ya coton ya ba coton alors il faut muto asa la plafond na ba mur nyonso ko sala ba travaux banini abi sala yango ngabi oh yo ngala sala le bana oh atala totika osala nzambe non abi mira sala bango yango ngabi oh depuis yo sala nga somona ka sala musala wana habité maine na ozaka nango ko sala ngabi jamais na même plafond ya ele muke na sala jamais pour na sala zini munene boy na plafonné amira ko sala kangabi jamais et comment on a un problème de konanga femme tungi sanga na niveau moko bimbo siko pona ko atika ngai makelele mbo OK na ndimi benga bango petanga bengi diake wana a hésité. Il y a une chose tant on a côté à l'église jour là se présenta il expliquait qui j'étais voilà hein
abakamba ba musicien ba boitant na bisika kombo wana bango nyonso ba ningani mutango yeyo uzomona ba comprendre mutu mabe ye na église tu vois orike rien naza mutu kwa mutu nyonso siko etikala mituna bana mitema la bango bayebi mutu wana mutu misala ya mabe siko bayo Diakre wana yoki ke ngai na sala plafond ayebisi ndeko na ngai ya mobali wana lobite iya yebele ngo wapi yi to yebele makambo mususu est-ce que oya ko sala ngone alobi sala benga ye asal 2 jours ayete 3e jour aye abengi nga na ko zo yo ke no mona esika nga bien ndeko na ngai tokei eloko na yebite tokei alinya amen na komi esika ngo natali bâtiment wana munene ozomona toiture yango oyo batolo kaka il faut que tu plafond sikoyo eloko ya moke te eloko ya monene trop ozo comprendre sikoyo naye kokalkule na bi nakokima ndenge nini espère kokima nde sikoyo bandi koyelanga natali boye ye azochipote GSM na ye aboka coup d'air otalanga azochipote GSM Diakre Robert je te salue mbote na yo Diakre Robert sikoyo azochipote na ye mutu moko bien na tomboli misu deuxième fois ba namoni idée direct non il faut tomber en au moins c'est ce qu'il faut faire. J'ai vu ça. Pouf. Bah, balouki. Na lobi na yobi. Robert. Moi, cabine moko est suspendu et ça n'a quoi, hein. Et ça, cabine moko neti ya ba caméraman, ba musique, et ça moi likolo. Nga bisiko olingi plafond. Na éliminé moi et loko wana ou bien tous en ont besoin. Tcha plafond na scène ngo ngabi net ngabi mbozo to banda journée tu veux ça comprendre ngati ngabi to banda journée abi papa mi ata lobi to kende pas pasteur biso wana ngabi tena comme pas pasteur te yo kende atiki ngana ndako na ya ke pas pasteur pas comme pas pasteur kuna a expliqué pasteur a réunir staff nyonso ba diacre ba ancien ba nini ba ye a annoncé que tozui mutu oyo akosala plafond. Alors mutu a bien. Puisque pasteur tant il y a banda ko sambela po na nzambe apé sa compagnie oyo ko sala plafond na prix ya bien. Nzambe zo yebisa yeke mutu oyo akosala plafond za l'église na yo. Ayi c'était compagnie abi mutu azana l'église na yo. 2 fois. Le pasteur tango ayoki baye ko annoncer que papa Mira akosalango. A hésité te. Il avait la foi. Pasteur Job Mukadi. Alors OK. Benga batutu. Tango ba annoncer bango que papa Mira. Ah c'est vrai. Omoni Nzamba lokotaka. Voilà. Amen. Alors continue poto a tomboli. Tani loko Nzamba salike, ba sous-estimer nga, po ba yebike, ngai nazamu ta domaine wana te. Bandimite, mais ba yebi plan Nzambe te. C'était ça. Passer à insister. Na diacre autogène ancien Robert Tokendeng na mais a insister. Habiter topé sa salle. Ndeye ko sala ke sengi ngai combien nga bobi misa déjà boy to somba boy matériaux e bandi to ndiko somba papa ndiko nga passer jusqu'au ba matériaux e bandi kaka bonne c'est de sinon ce kaka esprit kaka o fongwa maki fongwa mi libela c'est on dirait les anga souté voilà et là on a la salate papa nanga mais tout ça ma baille à grandeur boy ya boy mais en attendant naza soudeur d'accord professionnel soudeur naza technicien voilà on a déjà ma connaissance voilà côté métal
Naïebi. Construction métallique qui n'a pas calé. Puisque je suis un bon soudeur professionnel. D'accord. Mais ce qu'on a bandit, c'est qu'on réunir pour rassembler. Ce qu'on a bandit, c'est ça, neti métal, mais na changé en bois. Voilà. Na vu idée, ah. Tout sombi, on a vu des résistances de matériaux, tout. Quelle grandeur, quelle épaisseur, il y a bois, tout qu'on somba pour résister. Bon, j'ai tout calculé. Voilà. Na tout sombi, tout réunir. Yoka siko ya motu ya yango. D'abord, pasteur a tout ningai. Avec papa Mira, je vois batu combien nyo solingio ba aider yo. Ngabi na besoin na deux pamba. On dirait nini. Deux personnes, n'a poni Mastawana, Hollande, comme on a Vicky Matondo, Ndeye Vicky Matondo, Nazuye, na Diacre Mosusu, Diacre Jean-Jacques, Bango Mibale. Là, tout travail là, Bango Mibale. Les restes après. Et puis après, vous bandez travaux. Ndesikoyo, Misala et Bandi. Si comme toute église, mon bébé, comme curieux, bamona, akubanda nenge nini. Ndeko yoka. Avant la bande de Misala, on a d'abord toqué église dimanche. Une semaine avant, on a visité la salle tout. Tu vendis une église boyée. Toujours Sambela. C'était en plein été. Bakangi ba fenêtre tout ya kokanga tout président en hiver pardon. Ba fenêtre ya kokanga. Ah. Noti mo pepe ya malili et traversé nga. Na mutu ti na makolo. Ya malili makasi. Un vent mo pepe pesa ya makasi. Ah. Na comprendre te na surtout ki na tali femme on dirait dans le côté camarade dans le côté on dirait dans le côté quand le monde na santé on a bon tant que bimi expliquer bango na yoki malili moko boya mo pepe ya malili makasi et toucher nga banda mutu tina makulu zoto mobimba malili et c'est nini habité Saint-Esprit a touché yo bango balobi bongo moi bango va toka nga bien bon si on a le Saint-Esprit nga c'est pas la ni kangai tu éviter toujours sur le niveau il y a construction il y a plafond voilà au sali plafond ah na sali plan na sali na plafond te sikoyo to kobanda bulo lobi lelo na butu na lali ba presque 3 heures du matin nzamba azola kisangai plan ce que je dois faire demain na mutu boye na zoma on était image à la kisi na kiti mbala moko na signaler femme te na kiti na keko dessiner nyoso yo bala kisi la na tika ona ke na lali tongo na yusufu et yé na mutu yango moko tant to ke kuna to beti net zamba mystique lo mutu ya lobi susu les susu à la kisi nga ya lobi o il faut na salle oh tina silisa boulot wana presque eza yenda zoko gidenga azo la kisangai na ndenga ba dessin sans koloba nazo mona nyoso siko ba comprendre te ndenga siko ba mona ngane ti génie moko boy le côté mais na comprendre te na beta to beti 6 mois to beta plafond wana tout na Manchester ba ko yebisa OK église wana eloko salama non na mutongo ba enje ba ndako faire louer église ango bâtiment wana tango ba ya ko visiter ba yebisi bango batuni compagnie ni sali boy habité mutu o wana à 7000 ba pesinga mbote na pesa ngo kombo la main de Dieu eloko wana eza na ile na ngaite munzamba zo la kisanga je naza nani pour zamba la apesanga mayele ndenge wana mais entre temps au côté de la bonne makasité nano te na melanga ka masanga tina zo tonga wana na melanga ermo na bakanete vandi wana meli na kitisi biso to zo tonga ozo mokili ezala kinano et puis après sikoyo dédicace à l'église. Bah invité bah tebele bah yé to dédicace église et sili
tokei église ebandi kofonctionne ti 1 mois awa sikoyo eloko na ngina loba sikoyo nde ya motuya voilà bato bazolanda bandeko nanga nzambe azali nga na vivre nzambe nga na vivre nzambe nayebi ke baninga bamaster ebele baninga ebele boyebi ngai na makambo ya mabe bamosusu bayebi ngai na makambo ya mwa bien ya mabe ke nayaki moto ya mauvaise vie mais makambo nga nakutani nango nayeba te ke ekoko arrive nga et pourquoi moi ozo comprendre ndeko nanga nalali na butu boye yoki na sentir gloire ya nzambe na ndako na butu nzambe tango aye donc ozo sentir ndako échanger ozo sentir iloko moko boye tu n'as jamais vécu gloire etondi na ndako na chambre mais yoki voix azoloba nanga abenge nga na kombo milambo abenge nga na ancêtre mira te abenge na kombo milambo c'est moi ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Je m'appelle Shiloh. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire soit à l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ah mon Dieu. Saint-Esprit, pardon, Saint-Esprit, permets-moi, Seigneur. Ouvre-moi la bouche. Amen. S'il te plaît. Amen, amen. C'est quoi? À se présenter. Nzambe. Mongongo wana. Oui. Mongongo wana. Amen. Andala bokiti ya botama. Nayoka wana ti. Voilà, on dirait que bima na motema nanga. On dirait que bima na motema. Voilà, ataba na mike, parce que na voilà te. Voilà. Vamos na mawa, ezana bolingo ebele vu mongongo wana zo solo la nanga. Amina zanzambe na yo. Je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Alléluia, Jésus. Shiloh. Alléluia. Zambazali. Alléluia. Dieu existe. Asololi. A raconté nga ivi nanga muke. Akei. Na tongo na lamuki. Na ke ko ebisa église. Makambo na matine na cher na expliquer. Bandimite. Bandimaki bazali. Kamusu papa mira o tamuso au sala aventure. Ni nzamba kende ko visiter. Bien aimé. Comment on a été que aux amutu mabe? Aux amutu mabe était bien aimé. Ata au sala mabe ya nenge ni ozanga mwana ya nzambe zana posa na yo bien aimé. Dieu a besoin de toi. Qu'on se retire. Comme il n'a eu mon côté. Dieu a besoin de toi. Pourtant, la kutana nango. C'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Tozabana yanzambe. Juste, to se repentir. Repends-toi, Lukanzambe, Okomona Nzambe. Jamais mouta Lukanzamba mona ete. Okomona e.
yoka na continuer. Continuer. Lobi nango butu lisusu. Moi croyais que ici, aïe lisusu, à se présenter à Bongo. Je m'appelle Chilo. 3 fois. A solo nanga siko makamu mususu. Makamu susu je garde ça pour moi. Mais c'était ma vie, Et bien aimé. Il y a 5 fois, 5 jours d'affilée. Zamba zoya ko sonana ngai. Ngai na mimona, na mona na za mutu mabe ngai mira mutu mabe. Mais zokande na za mwana ya Nzambe. Naza appelé naza mopona mina miye bakiti. Oh Seigneur. 5e jour aye. A sololi nde sikolo alobi nazo baptisé yo du Saint-Esprit. Il m'a baptisé dans ma maison, Nzamba baptisé ngai du Saint-Esprit. On a sala baptême ya immersion ya mai wana na sala. Mais siko ya Saint-Esprit ye moko Jésus-Christ nde a baptisé ngai. Il m'a baptisé. Aki. Amen. Et les une semaine azo le sous-souté. Semaine mususu yeko ya wana na ken église. Na bandika prière na lobike Nzambe. Yo yaki nanda olobike au baptisé du Saint-Esprit. Sikoyo ekoleka ndenge nini nazo vivre yango te. Ndeko loba nini. Tawo wana siko na tche maboko boyo na osambela. Maboko boko kita. Et bloqué. Maboko est bloqué ezo kita soute. Na force rien. Ayiko tombo nanga sikoyo. Na stubela kwei kuna bubu bato bandi ko panzana. Allez. Et bemba ki makasi l'église. Bakena ngaboy. Boa kinga kuna ba zongi ngaboy. Et mon na komi dans les vides. Ah bon? Na kati église na émission ezalaki tango na zolo ba ndeko nga ya église ya mission ba yebi. Donc il sali mobulu moko donc matata na église bato akoleba ba très sensible ba maman musu ba bandi kolela po ba mona ngana ba eta wana te passer na bi botombole boya nae ba tombole ba kena tchenga lo boko prière kuna na kwei kuna ba ke ba 3 fois so ba tikinga na zaka ka ba kiti ko kwei non ti eye ko se calmer et mona koma ko lo ba tikanga ina sali nini tikanga na souffrage makasi so nga délivrance. On comprend les délivrances. On comprend déjà délivrance. Tant que ce qu'on Nzambe azolinga kota katina yo puissance a kota katina yo. Donc azolongo la salité tout maintenant tout à s'installer. Toke nanda koboy. Tolali. Na tongo na lamuki na ke na salon. Ce qui na vandi na divan, donc divan ils ont bougé. Na tellement mbango. Même si femme oyoki ni divan ils ont bougé. Na vanda na sauté. Na vanda na kiti ils ont bougé. Ko bouger ya masekite net du tremblement de terre ils ont ka yongo no senti. Kanga monde na senti lango. Siko na lale le mur, no ki mur anda ko zo kwe zo kende nanga. Na zongi na sala boye na nyoko makasi. Puissance moko na zo comprendre. Makolo nga siko na zo tambola na nzela ozoka mabele zo ninga na bubu. Na zo komi comprendre te ndeko nga. Na ke musala na besoin na simba na ya soudire boye. Ezo boya lobo e boyi et touché yango. Loboko ya droite. E boyi. Donc na komi mutu mususu. Soki na ke pa ya mutu. Na ke pa na yo par exemple. Kokotra na koti. Dégâts. Donc ba bambinga na se kolela. Il faut gana bimala zonga. C'était que ça qui matata. Donc na no kwa mana niveau moko ke ndeko na ngai na zwi Nzambe. Mon komanga na zwa Nzambe. En fait, Zaki, brisement, en fait, juste souvent les qui brisé, que ça la titi. C'est quand même exceptionnel, ça. Et ça qui est terrible. Ça qui est terrible. Donc, et comme à niveau moko ke, ce qui n'a touché, et loco boy.
ezokende eloko ezokende sikoyo yango loboko na ngai ya droite oyo loboko oyo nabombaka yango mingi loboko oyo j'aime na créer distraction nga moko nazo komi créer distraction jusqu'à aujourd'hui na créer distraction que na se concentrer te c'est-à-dire nazala neti na calme boy so nazana na calme loboko ebandi il faut toujours m'occuper naza moi occupé sinon donc ekozala kaka boye ti zambe nakoma bongo Zambe za munene Zambe za kilo kusakana Zambe za munene Siko Nini ekosala ke tozonga na brûler étape moko avant que nyoso y arrive nga y arrive qui na nos femmes s'il vous plaît y arrive qui na nos femmes na église surtout que l'église au moins azo koya zolela tina ebisi na ndako na yo koya ka sute ozo tsanga soni ozo lela ka boye koya zoka ne azu moto déjà na eba kite ke azu déjà moto nzambe saint esprit déjà na eba kite ay nyokolier ti tango siko yo ko zwangai ndene comprendre pourquoi femme zaka bongo omoni ke yazo ki nzambe avanga ngari yazo après sikoyo nde yeko sala ke na koti sikoyo na bonzambe makasi donc sikoyo tango na koti ndenge na koti na bonzambe sikoyo il faut na tambola selo ye selo nzambe na 2013 voilà na 2013 nde na zwi nzambe koti kati na nga zamba koti kati na nga mozo yoka makambo ebele na brûler makambo ebele essentiel mais l'essentiel les que nazui nzambe siko na koma kotosa nzambe na koma osalela nzambe ozomona siko makambo tu ya kala tu masanga na tika ndenge nini whisky jour mo kaka boye femme après alobi bon tozo dimanche tozo kende église Gabi, ok, ça va, tokende. Na kena sombi whisky. Wana na zin zambete. Na kena sombi whisky. Na ye nango. Na tche na verre. Na tche kaka wa boye. E boyi. Na meka meme ya bouteille zo boye ngabi. Ndeni boye. E boyi. Na kena sopi. Asekinga. Na kena sombi susu. Whisky wo susu. Na ye nango. Na même chose. Na sopi nyos tilero. Amen. Nde na tika masanga. Comme ça. Tika masanga bongo ti lelo na melaka masanga te nini te sikoyo nde nzamba yo sala ke fo bozonga Belgique voilà masozo beta déjà 2013 voilà sikoyo pendant 2013 ti bozonga Belgique qu'est-ce qui s'est passé alors parce que de 2013 à 2016 voilà non j'ai vécu des miracles donc Mututu soki kaka a moninga soki naza na présence ya mutu donc eloko ezoko salema donc banda ko kamwisa bato makasi pona kofongola monoko na solola na banda koloba n'importe quoi te jamais nazalaki ngai lisusu te c'était le Saint-Esprit aza mutu aza kati na mutu Saint-Esprit nde azo koloba nde aza kofongola nga monoko koyebisa ngai nini nakokosolola te donc nazaki ngai te. Donc, pendant 3 années, non. Ça a édifié beaucoup de gens. Une distraction, sérieusement. Je me souviens, pasteur Rabisson, Atinda Bisson, et pas dans l'église Mokoboye, pour ça le témoignage l'église wana puisque bandimina église wana balai kaka
concours à bilamba à l'église. Distraction, la distraction. Passer atteindre biso na madame. Toke une église wana, toke une église wana. Amen. Femme, a témoigné, mutu aliboso. Koleka leke liboso. Onction ndenge wana. Cette puissance ndenge wana. Azokwe yanga ngana crier bo simba ye. Pasteur ba sauter ba kange ba lalisie na se. Tango ba lalisie na se, nga place na vandaki, mais c'est bandi ko bouger, bouk. Bato ba laki fembe nga bandi ko kima. Donc Dieu s'est manifesté. Ezaki ma tata. Quand c'est petit bato na posa ke no to lukanzambe pour du vrai lukanzambe. Ça, c'est vraiment un témoignage vivant. Comme dans le dans l'introduction, c'est vrai que à côté de la vraiment il y a trans. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Donc, c'est de temps en temps. Voilà, donc, c'est en direct, c'est pas de trucage. Donc, les alliés émissions de ça sans montage. Voilà, donc, c'est ce que j'avais déjà dit l'introduction. Voilà, donc, vous supportez pour moi cette émission. C'est au cas de compter, mais tout, qui n'aura pas Amazon et la biso. Parce que, par le baiser belé. Donc, il faut moi témoignage derrière du début à la fin. Donc, Nzambe Azali. Nzambe Azali existe. Bon, besoin toujours dans la distraction. Au moins, il y a rien à mouki. Il y a la distraction. On est Nzambe, il y a opéré changement. Na Katina, de nous, à Kubosambi, la Nzambe. Dieu est grand. Amen. Bouche. Bien aimé. D'accord. Bien aimé. Repends-toi, bien aimé. Lukanzambe. Mokile le côté. Jésus revient bientôt, bien aimé. Samba zozonga kalate zozonga. Amen. Zozonga. Samba zozonga. Jésus-Christ. Samba bomoy. Lukanzambe. Répands-toi, bien aimé, Lukanzambe. On vit tos osal. Yangote. Lukanzambe. Dieu est grand. Sikoyo. Voilà. Allez. Zambasunga. Amen. Allez, faut tozonga Belgique. Voilà, il y a Belgique. Oui. Il y avait des raisons, C'était le moment. Il a une mission avec moi. Okay. J'ai une mission avec toi. On a parlé ensemble. Jour, tozo longwa Angleterre, poto ya jours, nani, maladie, ni corona, Covid de tombo qui m'a cassé. 2020. Voilà. 2020, besoin qui 2020. Voilà. Après ce message pour besoin. 2020, voilà. Tout comme ici na Londres na gare wana poto zwa bis nyoso kende sute po maladie ezali Covid. Nzamba zongi sibino na poeda Covid bozonga Belgique. Tozonga Belgique. Sikoyo to comme na bis ezokende sute sur trop suka wapi to sto ziba valise tout. To tiki ba petit kuna bana batikali. Mibale bakaswana. Pour wana basi bakoli déjà ba 6 universités. Moi quoi 6 déjà université a comment ko travailler. D'accord. Oui, les qui n'ont rien à l'université, ils sont alors il faut tout quitter. Eh, tu commis, bis c'est athée. Tu vendis votre vie. C'est quoi ton souka? Wapi. Tout le monde est un balayeur, un indien, comme on l'a dit, balayaka. Aïe, qu'on l'a dit, c'est pas te vendre. Abi bozo luka bis au de Belgique. Ils ont bien.
Vous avez avec tout justement, bis mo aba polonais, et ça place wana, et il y a chaque jour, beaucoup de dirigeants, et il y a kalate zo koma, beaucoup de bozongo, beaucoup de Belgique. Amen. Aïe, bien histoire de bisouti, aïe, quoi, bisou, 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 mais oh, agité, bisou, tant comme bis yango, to fouti sous ticket, d'être koya Belgique. Mais c'est que tant que comme la Belgique, aucun n'est pas ya, nani. Problème. La bengi master moko na Liège. Tout à vous vous pas faire beaucoup combattre là. Toujours les gars vous dire ah to gende kaka oya ko ndima biso soki nani to yebite. Ndespire elinga na benga master oya za na Liège. Et na kotanga kombone DVO5. DVO5. Ah ouais. Ayam, c'est très beau ya. Il n'y a pas évité que na kuma ko sambela ayebite la commune anda ko naye ba yambi biso bien mais la moni mwana na ye ya 10 ans 11 ans alité na salon wana ala je kona mbeto moko buki maladi ya makasi kabi wana nini alibiza na cancer siko azaba piki tonga moko awa ndepasa bachela kakisi mwana mukeni Soukeza sous-souté à kondi mingi azobela cancer. Abi premier jour to van, deuxième jour to van, troisième jour. Les petits femmes tout semble la moine. Maman azalaki. Na to semble là. Na ye na tomboli na zuye na vansier awa. Abandi femme la ngai Afukami a touché moi, n'a même moi. Maman n'est pas yé wana Fukami. Bête prière, salut prière. Ozoka nazo prière, ozoka nazo toka. Amen. Dis-moi. Foyer mon bengi biso awa, que ba loger biso. Oui. Bah, loger biso na hôtel. Hôtel mon côté à midi. Côté à midi, bah loger biso tout va bien logé. Jour que de check-up, il y a cancer pour moi presque souka. Bakei kuna cancer exact. C'est de la biso. Alléluia ayebi. Devait azana kina ministre tout soldat. Agende kina. Donc moi na cancer. Cancer exacté ici. Wow. Abengi ngai albi muturanga nzambe nini yo yena ndako nanga. Mwana cancer elimwe. Yabi kumisa nzambe. Geste oyo salo ya mbibiso. Nzamba futir. Alléluia. Amen. Voilà, la Bible lobike okoko yamba ange na ndako no sans le savoir. Sans le savoir. Faut anana. Parce que boya ki oyamba yo. Miracle ngé sali mate. Peut-être miracle ngé sali mate. Nzambo yangai a opéré na ndako na ye maladie. Mwana na su otali azongi a reprendre tout donc bien. Azongi la classe comme si rien n'était. Na commission nzambe place wana. Wakana 2000 ans oyaki. Wakana 2000 ans na ye wana. Amen. Mais ce que mission de Mamemélio, ça fait de 2000, ça fait déjà soit 2005, ça fait ce que 5 ans. Mission d'Inzama, Zonisaki, on a la Belgique. Est-ce que vous comprenez déjà mission? Non, noté. Puisque il faut aïe bisanga. Mais à ce que je sais que, à Tchébissa, dans ma boko, il y a un serviteur de Dieu. Mais on a déjà serviteur de Dieu. Au sous-sous. Ah oui, je sais. Mais c'est pourquoi au Monaka. Un vrai serviteur de Dieu, kokanisate ke yo o se suffire na bonzambe. Non, c'est pas ça. Il faut ndima ba mususu. Même moi na oza serviteur. Même moi na voilà. Mais yo mo d'abord faut y avoir dans un serviteur. Ngamo on est déjà dans un serviteur de Dieu. D'accord. Mais c'est que a tchebiso na maboko ya un prophète. Voilà. Prophète oyaye azovanda na Suède. Vous comprenez? Au besoin de découvrir rien en 2014 kuna dans Manchester, tu vas kolandaye prophète wana. Un jeune garçon, il est trop jeune. Ah, il y a un bonzambe makasi pe. Nous avons il fallait toya awa na Belgique pour tous à la connecter naïe. Tant que toya nzamba connecter bien naïe. OK.
Aza na Suède. Aza, comme on a Jean-Luc Kamani, un prophète. Prophète. Il est trop jeune. Aza prophète de Nzambe, attends, la roman Nzambe makasi. Donc, comment on s'en va prière en ligne? Si les autres sont va prière en ligne, attends, si c'est théologie. Tu vois? Tout ça, on a besoin de théologie, c'est parce que vous êtes déjà dans la carte. Non, va visiter déjà. Je sais. Je suis déjà baptêmé ma Saint-Esprit. Zabie mon Jésus-Christ. Voilà. Toujours ça, on sonné. Théologie. Pourtant, je suis parce que on peut déjà avoir. Zamba ça visiter yo. Vous êtes déjà bon Zambé. Nous t'en terre sur mon kilazate parce que c'est Dieu qui a visité yo moko yemoko, a baptisé pour le bien, a baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Donc ils ont besoin d'angisa yo, ils ont encore les toujours à simat. Si c'est ce qu'ils amènent dans l'ingike, autant que ça y est, bon, au cours de l'année, Zambé, mais au yébi bon Zambé pensate. Est-ce que vous comprenez? Pour que le bon Zambé, ils appellent na makambo na ngoke, il faut respecter. Mais c'est cet esprit qui va te guider. Parce que moi, on a témoigné dans votre balandi. Yo tongi plafond sans que tu aies sa formation. Amen. Vous avez appelé sur ma plan la boutou. Amen. Vous avez appelé sur ma plan. Il y a que tonga, il y a que ça la plafond. Yo y est guidé. Quand vous avez guidé yo. Même dans l'enseignement, dans la parole. Tu as raison. Dieu va te guider. Tu as raison. C'est comme la Bible. Comment la Bible, boy? Encore autant la Bible. Mais tant que le Saint-Esprit a beau qu'on révèle. Alingi atala effort ni ninga na koko sala ya méditation. Vous comprendre? Mais je sais que il y a un partage, c'est-à-dire avoir personne à battre sous pouvoir partager parce que la bonne zambé ça bon c'est exact. Au moins Bible boy nga so na simbi Bible na tang na ko sala 2 pages te. Na bunda kala comment na Bible na tiki. Faut comprendre. Donc n'importe na koko expliquer. Zambé le prophète Siwana pour la sunga peut-être na connaissance mususu biblique tu vois. Bible les livres ya neti livre géographie te. Ils ont ba révélation il faut comprendre la révélation. Vous comprenez? Voilà, en fait, c'est qu'on comprend bien. Dans Balongolio en Angleterre, à Zongisio d'abord la Mbogo Zalaki. Donc, pour la mission Moko Oyo, il y a Gossala la Katia. Voilà. Juste que l'on a bandi en côté. Donc, ça fait 5 ans que vous Awa. Zambra a conduire, mais vous savez la de ligne et puis après. Mais attends, tu sais. Dans la Xadini. Il faut appeler cette autorisation. Voilà, vous avez fait autorisation. On appelle ça exemple. Tant que tu es le but de s'engager dans quoi sert la bisomoko awa na Skarbek. Tu vas dire kende kuna. Hier sert na banane na bisokaka. Mais nous avons besoin presque chaque jour qu'on visite biso, peut être orienté avant audible azo solo là. Tout le monde bazo yoka. Ton ex sont 6 personnes, 6 à 7, 9 oui, 9. Mais chaque jour, Dieu venait nous visiter. Azo solo là, bossala boye, éloge, non, c'était. Mais ce qu'on a eu à la Belgique, on remet au salon à la Belgique, aujourd'hui, déjà, comment on vivre? On a eu. D'abord, tu vendis dans le hôtel, le gouvernement a logé dans le hôtel, ti, na eu ces amis, oui, tu vas vendre dans le gouvernement a logé dans l'hôtel, n'a pas compris comment le gouvernement a logé dans l'hôtel. Tu bengi nani, foyer. Ok, d'accord, foyer. Foyer, voilà ce que yo, système d'intégration. C'est ça, oui. Tu bima kala, faut tout réintégrer, ok, d'accord. Dès que tu y es, bazo chabiso na ba hôtel tout ça na ba hôtel après mais na ba hôtel on va foutre biso sous tu vois et puis ndé siko to biso nzambe to bino to lembi na hôtel luka biso ndako ok ça va nazo pese bino ndako nda pese biso siko d'accord ok d'accord on comprend et ce que tu allez yenda pese biso ça on a compris ça dit que voilà bon qui témoignage il y a on a biso je vois que c'est vraiment édifiant na parcours d'ailleurs. Ils ont en tout cas puissance en Zambie. Zambie existe et puis Zambie nous à l'oboki nous à l'obiawa. Zambie ponaye
Avant, ça dit que même tant que bota azala mabela maman na nzamba pona déjà yé. Amen. Parce que ma bige ba bota maman nzamba ko makate. Amen. Bota maka. Quel que soit parcours à mutu. Ninga lobi, mutako za la bunzela, comme muyibi abuka ba azamwa na nzamba parce que soko zali ne loko ya nzambe. Nzamba yebi na maman nini akoki kolongola yo. Amen. Pour la ko utiliser pour édifier pour la osala musana ye. Ya monde ko na biso mais comment ça cette mira, ogaka comment cette mira. Donc donc comme on a utilisé un soute. Voilà. Donc comment ça comme on a milambo. Milambo pour dès comme on a benga ngana ngoga milambo. Voilà. Dès comme on a kanatika nango ya ngona. On a 7000. Mais muso ka benga 7000 nako répéter. Mais atika na mega bongo un jour a changer peut-être hein, tu vois. Mais comme on a ya famille eza milambo. Dès comme on a. Mais ce que tu as zongi awa, c'est o ya sala iko kima Belgique. Est-ce que solo est toujours après? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'années sous beaucoup d'années. En tout cas, nan to kutanate. Depuis makambo comme la kiyo ba solo ya bilo na kata ko ça peut être. Na sina solo na ka na téléphone. Jour mo na Manchester, tango na si na June Zambe. Jour mo na benga na Manchester na invita ye. OK. Ke yaka na Manchester to yamba yo. OK, d'accord. Wana ayebisko ke. Ayebisko ga mutu ala comme sambela. Ça c'est très bien. Voilà donc la émission oyo to sala qui a témoigné boké to mettre aux années émission mususu parce que c'était juste pour la parler sur témoignage na ye parcours na ye. Nzamba zongi sa kata Belgique, azala mission oyo a PCA, mais mission badi na ndenga lobby. Mais on a ko sambela kaka na ba kakao. Bozo sambela ba to sala le moko évangélisation na ba riot. La riot tozo ko évangéliser le moko to sala na gare du midi na hein oui to meka to sala voilà. La débouquer, voilà. Pour évangéliser dans Zela, tout ça. Mais, il y a une chose que j'ai remarqué. Quand on est dans l'église, il y a bateau. Et ils vont permettre de puisque, dans le cas où on fréquente l'église, Mokoboé, na kotanga comme on a monté ça bientôt. Voilà. Ce qu'on a commis, à 20 mètres, il y a porte église. Moto bandi. Interdiction bandi. Bitumba. On m'a nazo forcé kaka. Nazo forcé kaka, na forcé na côté. Wow! Ça na côté l'église. Oh! Dégâts. Ti na ko bima donc ko pema ya malunga sate. Ti ne ko remarquer na mino. Ti message ko yake. Tokende l'église wana te. D'accord. Même dans ndako ya batu, ko kende ndako mutu boy, ko kende ovanda. Voilà. Na kende ngate. Voilà. Ce qui n'a accueilli, c'est-à-dire Dieu ne m'a pas permis, ne m'a pas autorisé. Que là qui est présent dans ndako, peut-être ceux qui n'a prié na 5-15 ans, mais il n'a kende pas ya de hôtel, peut-être la kondima. Mais ceux qui n'a accueilli ko mona neti na samtali boma. Nous kwea donc ok la mawa ni kamunini oyo alors mieux vous rafanda mais akenda ka musala voilà akenda ka musala il est tranquille puis na zongi ozomona Dieu me protège na nzela na ke musala na zongi là il y a pas de problème mais ko kende pas ya batu ndeza mobulu c'est un témoignage en tout cas édifiant. Donc, il y a fait un abisso Milambo. C'est ça, tout le monde. Milambo. Tu t'es vu là, comment c'est Mira. Donc, ça a le succès de Bruxelles en Sarmaté. Alors, donc, Moutali Kolo, donc, à l'époque. Donc, dans le poussé, ça, on n'y a là. Mais voilà, Nzambe, Sika Commissier. Ils ont dit que Boka Nzambe, donc, gloire, ils ont rendu dans l'éternel, mon Dieu. Mais toujours comme la souka, je crois que tout ça, l'émission, Boka Moulaï, l'essentiel a été dit, bien que peut-être, l'homme se baptise, mais on aura bien le temps. Je crois que Nzambe permet d'abord tout le témoignage d'ailleurs. Alors, l'île va peut-être à souka, la bateau, d'ailleurs. La bateau, on a pris, c'est vrai, il y a milliers. Mais surtout, il y a des gens, moi, je tata comme Mukolo, mais Azan, il y a des boîtes, Azan, il y a des yo kolobani parce que bateau bozali na bona 4 millions na ba boîte ba belé ba banque pour ba musicien les messages nous koloba awa mira ancêtre mira na benga ancêtre Saint-Esprit amen ouvre-moi la bouche Seigneur je veux m'adresser à ton peuple Seigneur je veux parler de toi Jésus-Christ ouvre-moi la bouche Seigneur
Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé. Nzamba Zali. Bien-aimé. Peuple de Dieu. Regardez la bengibino. Peuple de Dieu. Nzambe Azali. Nzambe akela biso tu. Azana po sana yo. Azana po sana yo. Komi mona teke. Oh ngana zamutu ya masumu. Ngai. Je suis rejeté. Non. Jésus-Christ ayaki po na biso bato masumu. Soki biso bato masumu toza la kate. Biso bato babenga bato mabe. Toza la kate. Alinga ya kosala nini. S'il était venu, c'est à cause de nous. Bien-aimé. Boluka Nzambe. Boluka Nzambe avant qu'il ne soit trop tard. Puisque Jésus, il est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Répands-toi, répands-toi. Luka Nzambe, bien-aimé. Trop tard, ezalakate. Oh, c'est non, ezalakate. Trop tard, ezate. Luka Nzambe, Nzambe akokutana na Nzambe akomimonisa. Pose, et question toza komituna. Avant nga nazaki na question wana tetango na na mokili. Na banda komituna question moko te question ki na kufi. Na kokende wapi. Na banda mituna te. Mais tango na ye ko yeba Nzambe na kutani na Nzambe. Nde sikoyo na yebi ke li felo ezalaka. Paradis pe ezalaka. Sikoyo esika ya mabe. Est-ce que yo ko sepela okende sika ya mabe? Esika moto pelaka moto wana ekufaka jamais. Eza éternel moto wana. Alors malamu kende et pas Nzambe. Si on pas okende na Nzambe, il faut on dimela Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. On dimela na motema moko. Nde ko bika na yo yango wana. Mokili oyo ekoko surprendre yo puisque ndento zaka na mokili okoyeba te mokolo nini yo kokufa. Liwa ekoko kolokota yo lelo. Okende ko ibisa Nzambe ke no zela na zonga nalo na kende ko se repentir non siko okei bo ebi histoire ya le riche et le pauvre Lazare. Le riche na orgueil na ye abanda ko pesa Lazare et l'autre côté abanda ko boaka na poubelle. Lazare azolo kota na poubelle, il est ramassé dans la poubelle. Mais tango bakufi. Le riche a se retrouvé na enfer. Le lieu de tourment, si je peux bien éclaircir. Mais Lazare, la poitrine à Abraham. Le riche a senga Lazare maï. Trop tard. A senga Nzambe zongi sanga yata. Na kende ko yebisa bandeko na ngayo batika likuna ke bo se repentir bo tika vie bo changer. Abi non, bazonga ka soute soke yo soke yi. Yangwana peuple de Dieu. Bazo senga na bino, boluka Nzambe, repentez-vous, boluka Nzambe na motema moko. Ngana zui grâce, c'est une grâce que j'ai eue. Yo pe kokozwa yango, ce que nous payons kokozwa Nzambe. Dieu, c'est le Dieu de pardon. Ce que luki Nzambe ako limbisa masumu no nyonso, mabe nyonso osala akolongola yango. Moni ngande ko na bino na koma boye, na koma na Nzambe. Na lingi Nzambe makasi puisque na eko yeba Nzambe que vi otosala o vignos to banda ko sala eza yango te luka Nzambe eza trop tard te bande ko nga bo luka Nzambe s'il vous plaît bokomona nene vie changeaka et pas ya Nzambe batu musu balaka na makanisi ke soki na ke pa Nzambe na kende ko zwa biba mbongo na koma soki ni te et pas Nzambe okozwa la vie éternelle vie o ya seko okufaka lisusu te vous voyez. La vie éternelle. Boluka Nzambe. Nelo kaka na ngina senga na bino. Mokolo Nzambe ko permettre que to banda ko kutana tani sika moko boye, to banda ko kutana. Amen. Nous sommes na maboko ya Nzambe. Nzambe, c'est Dieu seul qui va décider de ce que je ferai dans ce pays. Vraiment, la sengi bino suite ezali. Suite ezali. Na ko expliquer bino en détail ba makambunga na kutana nango ebele. Je crois que peut-être Saint-Esprit a touché bino boko kako kolandazela o yangai. Voilà. Et loko vraiment ça va permettre biso yango na église maison ande kolanga. O ya za besoin de prière aya to sambela ensemble awa na ndako. Na ko kende ko évangéliser côté ya libanda ko gagner ba âme
kopesa parole côté ya bato na banzela ko évangéliser nde musala nzamba pesi so na minute oyo mais jusque là to koko salelo ko musute mais église maison boya to sambela elongo tous après. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Merci à tout cas, frère Milambo. Merci à cette Mira. Alléluia. Pour un témoignage émouvant. Donc, il y a parcours là. Vraiment, donc, vous l'avez dit, Kabino Moko. Donc, message, il y a bâti sur les alliés. Amen. Nous avons vraiment Kumbama, nous avons vraiment Kumsama parce que, quand on a mon ascète, ça fait longtemps, quand on a mon ascète, ah, ça a donc, l'icolo. Mais t'as l'autre, nous avons transformé. Nous avons vraiment Salaka. Merci en tout cas, vous l'avez dit, donc, pour écouter la maladie, ma boutique à la cité, boutique à la boutique. À très bientôt pour la prochaine. Merci. Ciao, bye, à très bientôt, bye.